Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le Mbote libota nanga ezalaka nde bino yango à chaque fois tozongaka toujours epa na bino mpona kolakisa biloko oyo tozwaka oyo bokoki kosepela na yango. Donc ato na makadam tota lupango moko eza vraiment musika te na makadam eza pe na emplacement moko ya bien oyo nayebi ki ya ebele bakosepela na yango wana tokoti avenue tokota mama avenue oyo lupango ezali po lupango eza vraiment musika ya grave te na makadam donc ba 3 à 4 minutes oza mobimba. Donc awa toza na secteur esika lupango ezali. Donc lupango eza na 3 portes ya ba locataire, tona porte ya monene ndako ya monene ya 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis tona ndako ya chambre salon simple mais carreau plafond na studio. Donc wana tozo pusana a to na vini bomo na quartier ndenge ezali. Donc tosomba lupa to bandana ko la tsape quartier o yangonde esalaka valeur. Donc a to kotina kata lupango sikoyo lupango to ekotala yango. Donc a to bandi ndako ya monene oyo eza na droite na biso yangonde ndako ya monene ya 3 chambres. Donc to repoussana bomo na ngoma entrée na ngoma ngomne normal ndenge ezali awa toza dans la catalpa on est dans le baki. Voilà deuxième porte yango wana troisième porte yango wana mais awa eza entrée ya ndako monene donc il y a 3 chambres ndako oyo ya 3 chambres na valeur na yango location ekendaka na 350 peut-être $400. Chambre salon $120 peut-être $150 et roleka et puis studio wana $80 ou $100. Donc c'est au sali statistique il y a bambongo ekotaka donc to nager dans les $500-600. Donc voilà un peu ndako o ya monene yango 3 chambres to poussa na to la sape ya mukie. Donc awa mukolo lupango ye moko vandi awa na ndako ya monene na 3 chambres donc ye na oteka lupango na ye et puis ba locataire na ye baza oyo eza oyo ndako oyo tota en face awa eza chambre salon et continua donc ekotati na suka kuna bomona musapi ndenge dokende donc ekotati na suka puis oyo studio esuki place split ezali ndako oyo chambre salon et continue tina sima kuna. Donc to na komi na ngaliema quartier Mimosa Brikine musika te na makadam donc kolonga ki tambo magasin ti awa donc c'est dans les 10 minutes aux mobimba. Donc voilà un peu structure et puis composition ya lupango ndenge ezali. Chambre salon oyo toilette na yango mupandi donc mutana kati moyen to l'accentuer trop ezati déjà na compréhension totale. Donc ndako oyo eza carreau yango wana plafond eza na kati bomoni studio eza na mo split donc climatisé oyo ndako yango oyo ya 3 chambres oyo na lobaki yango oyo. Donc wana tobima lupango to chango tobima to solola so près libanda lupango oyo bachango $70,000 à discuter. Mukolo nango azana posa mbongo makasi donc azavuma na posa mbongo makasi oyo akozala intéressé obengi biso to kutanisa yo na mukolo na yango bosolola. Donc selon ba revenu des aboyés c'est dans les 500-600 mais ceux qui to bongi sindekara to mesala koloba na bino
tosombara tobongisaka po tocha na marché donc revenu ekomata. $70,000 à discuter. Merci. Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer partout en RDC. Veuillez nous contacter. Plus 243 85 277 96 30. Encore. Plus 243 85 277 96 30. Vous souhaitez posséder un bien immobilier ou un logement avec assurance, rapidité et sécurité. La CPS s'occupe de tout. Consultance, conseil, technique, information, suivi et accompagnement de la clientèle. Contactez-nous. Plus 243 85 277 96 30. L'agence congolaise de prestations et services. Votre agence de proximité. Ah oui. Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession à vendre partout à Kinshasa. Veuillez nous contacter. Attention, attention, ce n'est pas fini. Vous voulez aussi acheter avec assurance et sécurité ici à Kinshasa? Veuillez nous contacter. Appelez-nous au